Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Ah, vraiment, bambote belé, boboto bondeko, na mabota na bino. Yenge, na bandiko na biso ya bundu dia Congo, boboto, bondeko lisusu. Pona toza dimanche. Respect na ba chef coutumier na biso. Pe toke na lombangu, topesi ba salam alaikum. Na bandeko na biso ba musulman. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chanteur de l'éternel, ba shalom bisika bisubino. Vraiment, tozoya kaka na makambo ezoleka na kati ya communauté. Biso tosalaka ba analyse. Vraiment, dans le non. Quand il y a quelque chose, et dans la communauté, et puis qu'il y a quelque chose que à chaque instant et matanga na motema na lobango na bafai nangai pour ça l'attention na ba chaîne bokenda ko s'abonner et puis sur ba réalité zo bima bo ba vérité et puis je ferme ma bouche, je ne dis rien. C'est pas bien pour notre Dieu, c'est pas bien pour la communauté. Bande konangai, l'heure est grave. Quand je dis l'heure est grave dans les réseaux sociaux. Satan a eu la distraction ma casse dans les réseaux sociaux. Il y a pas longtemps, il y a que 2 ans cacao. Les réseaux sociaux qui très bien, ça banalise bien, mais il y a 2 ans que j'ai constaté réseaux sociaux et baby ma casse. Espérons que bateau va changer. Parce qu'il y avait aussi bateau banda ko finga na ba Facebook. Mais les lots qui m'écoutent, ba finga na société. Je crois après vague oyo, en tout cas bande konanga non, bosa l'effort. Bino nyoso ba kombo na mine za cité, na biso ba kombo za cité te, na ba koko oya mafingu pe bazali. Mais bazui chance. Toko bengango chance tant musu na ndenga diabolique bozui chance mais na ndenga bonzambe bozui chance te parce que ba oyo baza publier bango de bazui chance nzamba zo interpeller bango que ba changer la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ceux qui battent so ba telemeli yo bande konangai 2 ou 3, 4, 5 personnes, 1000 personnes, 10 000, bokoti na balai bomona ezo sala ba 1000 cas na ba 1 cas ba 1000 cas ba 10 000 cas ba monta minene bazo telemela maloba bato. Non, yo ndeko mwasi oyo fingaka ndeko nanga mwasi changer. En tout cas ceux qui mida ba bengaka ye na lingai kotanga kombo na ote na ba émission na ngai parce que na comprenaka genre modèle au sailaka ba émission na yote. Ozalaka pe mabe te nga na bike basi ya bilongi mabe nde bazalaka mitema mabe mais yo mwasi elongi ya kitoko boza motema mabe ndeko nanga fozala sirène Lucas délivrance donc il faut, quand je dis il faut Lucas délivrance à sirène ozo bima na monde ba sirène. Parce que moi c'est longa mabe bande konanga et pardon elonga kitoko soki aza motema makasi soki ayebaka kosenga pardon te soki afingaka yaya koke musika te aza na esprit sirène. Et puis Lucas délivrance a kombo na yo mida kombo na yo nguma boa bande konanga kombo na ye nguma kombo na ya mboka nguma naseki ngata on abimisaka maloba mususu ata na siliki bandeko nanga bolandaka nalobaka pe na bato na bi ndeko mwasi yo lobi na biso boye yo sali boye lelo esuki wapi bandeko nanga na ngai naloba te mais quand Dieu me met à cœur naloba il faut naloba yaya il faut communauté échanger tobanga mutu te so mutu osala mabe ososala mabe. Beau changer. Ba émission kako bosala kawana boko pe ko sala ngo sans ko finga bato.
même si j'ai oche caméra okope kosala ngo sans kofinga bato opesi conseil epai ya musicien oyo azosala mabe opesi conseil opesi osali publicité kaka na munoko ya mutu moko yaya munoko na yo moko ezobénir munoko na yo moko eza komodire mida munoko ka ya yo esala nyonso lala te bosomba nani oyo kombone nani mwana nga fali oyo fali bosala tu bosomba badiske na ye etikali 100 aye komi 85 otekango na ndenge moke te ozobénir ye mpo nazwa diske d'or eleka même pas un mois kana munoko na yo moko obandi komodire garçon wana obandi kofinga ye mpo na ka likambo matériel likambo ka ya mbongo yaya bato mosusu bapesi yo mbongo na bango te kosepela nga na kokumisa fali lelo ti lobi abengi nga mpe te apesi nga enka na ye te eza gloire à Dieu bambongo ya bato nyonso baliaka te me bokokufa kaka likolo ya mbongo bokondima bato bafuta bino mbongo boye mpona bobanda kofinga bato ozolia mpenza ozozwa mpena mbongo boye donc nayebi te mateya kaka oyo ekóma nango ebelebele na YouTube ndeko ya ndeko nakoka kobengo mida te nabengaka amida nakotika kaka kobengo mpe amida na mutu na nga tuka mida wana eyaka te soki mpenza ozozwa mbongo wana ya kofinga mpenza bato ozwi yango na maboko na oboye oyo kutu ya YouTube bafuta kota mosu okokalikile teke nafingaki bato me oyo mpenza bato babengi yo mpona bapesi yo mbongo boye mpona ofinga ntango ozwaka yango vraiment ntango yo okotaka na YouTube na yo ata paster moko alekaka wana te biso nyonso tozalaka na mosusu nakoti na YouTube na nga nalingi nata likambo mosusu boye nayoka mama kalanga mpe aleki nakotika nafini ka nayoki mateya oyoka mpe voici l'homme akoti mpe boye nakoti mpe nafini mateya me yo ndenge otala moko ata paster moko alekaka te oyokaki mbongo mpe nazozwa eza kaka mpona nafinga donc lobi donc oteka vi na yo na Lucifer oteka vi na yo na mami wata tangu na bandai koyebisa bino na bi bana banganga bazalaka awa en tout cas bantandu na kisi bantandu na bakinkita o bazala nango bandeko na ngai bantandu kinkita o bomonaka bakoya na ba réseaux sociaux wa bana banganga ba mama na bango banganga batata na bango banganga bomoni ndenge bandi kobima moko moko tangu na lobaka na bino boke ba place ni bozokene ko s'abonner to bolinga na bino koyoka te mais lelo ba témoignage ebimi ke azali mwana ya nganga tata na ye ou bien mama na ye aza nganga et puis ye moko pe alobango wana nga na yoka oyo nga na yoka na monoko na bino boya na YouTube boyaka pamba awa na YouTube bayaka pamba te foza na esika moko bosimba mela oza na nganga soki kisi moko bosimba mama muso alobi ya yoka ke alobi nga naza mwana ya nganga chef coutumier kutu te me nganga chef coutumier aza makambo mosusu nganga pe aza makambo mosusu nganga kozala pe chef coutumier mais chef coutumier nyonso aza nganga te mais chef coutumier nyonso tu akozala ndoki wana en tout cas eza naza na mwa doute ya koyeba penza te yango bandeko na ngai bino bato bokendaka kosabone partout bazo yebisa bino bozo comprendre na bandako na bino ba carence mbongo eza lisu te kokeni kochaka bambongo kopesaka mbosaka bambongo ko soutenir muto azo finga bandeko na nga okokende kuna église na bino ata na télévision oyoki mate ya kitoko oyoki ata santa boye kosunga yo jamais kopesa ata un likuta na ome place bazofinga oza kotia bambongo pona mutu wana ozwa koencourage ya finga yaya ata yo ozofinga te mais oencouragea youtubese moko otia mbongo na site ne ntango aza kofinga yaya kende koluka repentance
repentance na ope benga na YouTube moko luka biso sodo to saka lobaki ngai nazo benga pona nasenga bolimbisi naza parmi na chaka mbongo mukolo kela danoza fingaka na chelaka mbongo mukolo mida fingaka na chelaka mbongo mukolo kinganja bandai ko finga batel na chelaka mbongo ya sala yango parce que eza mabe makasi oko comprendre te na likambo ezanga tina bana na yo ba baby yo zomona présent est-ce que zomona vie ya bana na yo ba pareil ya mida banda ko finga te mama na bango boke na quartier na bango mama malamu tata na bango malgré kinganga na ye bato ebele balingaka ye pe bakenda ba baminda basalisa bango mais tala fui aye kobota mwana ya liboso pete mais mwana suka tala modèle aye kosala ke azo fingi sa famille na bango mobimba et puis elle s'en fout hein. Est-ce que bozo mona ngweza normal eza ba retomber o ezobima na ba parents makambo papa bango bando sala kinganga ba milimo mabe bande kotinda ekoti pe na bana soki pe bolandi témoignage ya yaya na ye na reine mobali mwana njili vie bill ake kobala ye aye na ye na kati ya France famille na bango kuna baloba kobala ba famille wana te bana banganga garçon na yokate mais natango maladi ya wana benga na ye amoni atelengani aleli na miso ayepa leki na mwasi bateka lupangu na bango na njili batinda garçon wana mais papa yaya wana yaya mobali wana mais atsundola ba famille na ye akenda ko bala a préférer bengisa mwasi abengisa kutu atande ko na poto te bozolanda mais de connaît o azana Londres balobi ke ayaka mobali buto abala enda kisasa yana e mais tango ekweleli kuna akatisa Londres ya kovanda pande kuna e azupe nzamba asungi abali fi awa akene kuna ndavanda kanaye bozo mona famille nyonso neza ba retomber ya ba biloko ba papa na bango ya ba kinganga wana bana banganga bazebele na YouTube na kotambola kama lembe ningi na kindaka boy 1050 100 na kotambola na bino ka boy mais na yebi ke nazotambola na bonzambe botala ka pe beta dame na bisoti bozaka na ba pasteur bobi ya pasteur tele langa eta dame la danoise tele langa eta dame tel botala ate bozaka na munoko ofinga biso ndoki parce que na ligi na ngai bakambu penye la zo salate ofingi ngandoki na dingi nanga makambu grâce te mo salite na munyongo buzoba na ndenge na dingi yango te na boy yango bomoni mutu ndoki no ndoki za bongo te ndoki yango ya ba media yango yo ba donc azo finga mais pour na pardon n'existe pas soki pa bandi ko sambwisa yo ato sengie pardon ndenge nini soko futi mbongo te a longo l'émission te ndeko na biso mwasi toko boya hotel mais luka place moko ya muke kozala mutema makasi boyeza na tina te soki pena nzamba alingaki yo te akoki kointerpele yo boye te alingaka tika oka na buzoba nao tala bamusicien ofingaka batikaka yo bamusicien minene wana oyo bazalaki bakoporte yo mpenza plainte baza na mikanda na France ba héritier aza na mukanda na France Fali aza na mukanda na France Ferry aza na mukanda na France mais batikaka yo batiki na bango yo bazokipe yo te parce que balingi ke bino yo na bango ke na bino kana lifelo ba ke fundo poani po batukutu bazokamwa ay po nani bafundaka ete te bafunde te bango bazolinga alia mbongo wana a continuer baza bango na bango batu ba na lifelo rendez-vous na bango eza na lifelo mais tala mwana ya muke ya nene ya mwana moko muke kaka tango fingi ye communauté mombetelemi mwana nene ya aza na communauté aza elokone mwana nene ya ngai kutu mwana nga bana nga bafinga bango na mona ta communauté télématin na mona ta YouTube moko télématin eloba pona ni ozo finga mwana la d'annonce mutu munene boy na boy mutu bote bana ebele ba tia bango na ba miniature
bane bele mida batia bango na ba miniature yo kutu ochaka ochana musu muke tozana batu mususu bakoko ya YouTube ya kala batia ba miniature bana batu mais communauté télématin elobata I ata ote parce que baza destiné bakena li felo mida soza bena mwana suka oza mwana suka lokwanga biso to bana nzambe soki yo molimo wana elataka yo yaya banda ko se repentir obima banda ko se repentir obima na ba famille nyonso kende kotala bana suka nde bazaka bien tena nde bazaka gate tena nde bazaka lozitu tena nde baninga bayana bango tena nde baloba kitoko koma yo kako ke kobimela biso modèle to longolo soza ba ozape ya mwana suka solo na ondima te oza kitoko bana suka bazaka kitoko makasi na famille bazaka ba bébé moko joyeuse mais eloko ezosala défaut modèle ozofingela na bana suka te tozaka bongo te ya bima bima na monde oyo bima na makamba kofinga bato longwa eza litomba te tala mwana ya muke ya neneya nde ekoningisa mokili pona yo lamuka pona yo lamuka j'espère que pozo ozwi 2 jours soki combien de jours osala bémission te eza pona e oyeba et puis olongoli bémission belé bande kofinga soki ba groupe na yo ba camarade na yo ba entourage na yo ba fan na yo bazo benga yo kotika te kolanda bango te jour osalaka YouTube ozalaka yo moko na mwana na yo tamusona katanda ozalaki na bato wana bate bato alisifer wana bayaka kopesa zalaka wana lakisa bango yaya mokolo okufa defa wakei akena mutu te o serkaika ya ye moko kaka bakunje na kati na mutu te ni bafani ni bato banda olinge bazolata baye wana bamsu balati chapeau balati ba bijou basalika lokola defao me batikali moko talobi ke ngai fani penza to okunda ba okunda defao ngana kena ende na tanga kwa lezalaki ba okunda chef coutumier ba esclave ba koti balali ba che chef coutumier likolo mutu akoti na yazate atikali ye moko kuna na cimetière ndeko nanga yoka toli to pesa mida to pesa ngo bato nyonso même oza youtubeuse te même oza youtuber même si un jour osala makambo même si na famille na yo kaka ofingaka yo likambo nyonso toza pe na basi musu bafingaka mibali na bango na kati ya ndako toza pe na mibali bafingaka basi na bango okondima kuteke na butu asengaki ba rapport akofinga esolo ya mwasi zei lokola yo na yebi place na lokota yo te mais mapa wana azofinga ye aza na bana na mwasi wana toza pe na bango makambo ete interpellé communauté soki communauté na biso ekomi na ba poison soki communauté na biso ekomi na ba rancune eza mpona ba insulte mutu nyonso asupporta ba insulte te mutu mosu ofingi ye ndenge wana tala lelo ba nyonso batelemeli yo ofinga mama bato akufa na ye mama soki zonga soki ni mida ndenga na yebeli mama wana akufa salaki eloko ta mama wana azalaki na rando na ye na moto mosusu lokola bayaka koluwe yo bapesa yo mbongo oyebi makambo na oloba na yo baluwaka yo bapesi yo mbongo ale yo fingi bato yango bato wana bayaki koluwe yo bafuti mbongo fingi ebembe wana yo yebaki mama mokolo bongo mama wana kutu ngai na midanga na women na poto koleka yo manomba ne oyo sali na poto okotiango na yebi te soki fois 10 soki fois combien mais natikala kutu koyeba mama wana te na yebaki katanga kufi mama moka bien asala boye na moni ba anniversaire asala ba anniversaire nene ba tour Eiffel boye na boye yaya siko mama nde wana yo kuto yeka lobi ofingi ye asali yo pe loko ta kufa cela veut dire que ba futaki mbongo pour ofinga mama wana siko bato ba futaki mbongo obombi bango ale yo siko zo mema mikumba na bango nyonso ndeko na ngai komo liko mema mikumba ya bato et puis odindi na mai mbala misato obiki bato nyonso bazo ganga adindi na mai mbala misato eloko interpeller nga bien naso sabino
bande konanga mida dindi na mai mbala misato adindi na mai pona akota na poto 3 fois ayaka adindi penza na mai baye kozwa ye tant bayaka kozwa bato ba sauvegarde so ba sauvetage ba lokoti ye ba zongisi na ngambo mususu oyo azalaki na Turquie a 3 fois bandeko nanga dindi na mai et puis yaya na ye soki yaya na ye wana na reine azaka kobimisa mbongo pona mwana wana aya bino bokanisaki azobima parce que nzambe alingi ye non eza pona nzambe te satan mpe abatelaka bato na ye ti bilima ya mai bayebi ye bilima ya mai bandeko na ye bilima ya mai bakamaradi na ye aza nguma akomela mai te kombo na ye nguma aza nguma poso okamwa mida nzambe alingi yo odindi na mai 3 fois te bandeko na nga akoloba mpenza kelada ndo azaloba nanga verité nge naloba te naokanga monoko nzambe abanda olinga nazela nano toyoka nano ebima nzambe nabi te nzambe alobi lelo lamuka loba ezali nzambe te mutu abande kobimisa mida na mai wana ndenge adindi bayezwa non azali mutu ya mai aza elima ya mai aza sirene des eaux akiti na mai bato na ye babombi ye babimisi ye pouf mukolo ekokaki mukolo ya bimi akatisi ya na ye azwi AVC kobengaka abengi ya na ye yani babokona pouf AVC bilima mai yaya soko ko se repentir te eza facile te podo tika biloko il faut luka yo moko na ondimi et puis ozwi ba pasteur ya makasi basunga yo na ba prière ba l'action ndeni okosambela ndenge nini okomema makambo na yo kaka boye mida yo moko ata otiki bilima babanda kozongela yo kaka mwana na yo pe ozali na ndako il faut azwa repentance obimisi ye yebe aza na nzela na yo oyebi makambo nazoloba na yo ata koyoka video na nga te mais oyo nyonso tu oza na situation ya mida ofingaka mobali na yo sans otala yaya mitala bien na wuta wapi bakotala pe boy otanga bakotala pe boza mayele mais yo ofinga otala te okofinga mobali na yo meme bapaya baza chitanfu likambu muke obe na famille okoloba yo nde na fa bato babangaka soki bandeonanga oboti mwana autoritaire eleki donc ye soka lobi likambu kaka ye eza bonzambe te tala mwana wana banda kotelemela ye banda kopriele ye mutu nyonso ayokaka même oza président de la république pwani batiaka basecrétaire pembeni pwani batiaka badicarpe pembeni il faut yoka bango okozala na te eza kaka yo autorité ozozwa même na bana mibali ozogangela bango boye en face mobali ya grâce bogangeli ye mwana mobali abangi alengi mwana mwasi wana mosusu ozwi mutakala na ye azoloba no naza na hôpital na kwei yaya ozogangela ye nakobimisa mutakala na yo mida communauté batelemeli yo ebele mais oza pe na bafani na yo toujours baoyo mpe balingako bazangi te bazanga pe te baza kaka eza problème te mais yo moko likambo suka eza nde yo moko nde koyeba na awa na nde toza boye oza na rond-point ozobalukaka na rond-point nde vi na biso ezalaka ozobalukaka na rond-point mokolo ka nzambe akoloba stop otelemi sikoyo nde nzela ezotala yo nzela nini baange nini baoya kozwa yo ya diabulu obi ya nzambe nde mokolo wana okobanda sikoyo ntango oke omitali otali sikoyo bapandi kolakisa bavideo nyonso bandaki kosala yo efase yo olongoli yo obombi na privé mais epa nzambe bavideo na yo ezali na rond-point wana okotelema mpono okende bavideo wana eza soki ose repentir te soki osengi bolimbisi te
et pas nzambe ato effacer mida ba video wana ezali nzambe akolakisa yo akotangisa yo abanda kolakisa yo ndeko banda kofinga ndeko banda kosala tout est vanité mbongo ya YouTube eza vanité des fois watiki yango bandeko na ngai atiki na minute elamba alataki baponeli ye cercueil baponeli ye libulo bakundi ye baponeli esika baleli ye tangu su ye mona mutuna banda koloba na siksio nga na sala na soki na kufi baolela nga na nini na stade epa balela Marie Mesam bakolela ngai ndenge balela Papa Wemba na palais du peuple so nga na kufi nga defao mais ye bakelele so na place ni nangwa pas théâtral ou soki wapi place autant sou yakanela ite na ndimite ke defo na mutu na ye un jour amdoka so na kufi bolelanga kuna yango bandeko na ngai na bino bato bobengaka bozo contribuer bozo benga bozo finga bozo koma bozo finga bozo ko contribuer na masomo koma pesa leçon morale pe koma likambo ya bien oyo kolamisa conscience a moto me yo ko benga obandi ko finga somida tango zo finga ye yo na yika ndenge moko benga pesa e conseil ke makamba zo saleza mabe mida fo tika makambo oyo ozali mwana muke ozam ubalobi obotami na 1987 ozana tamula ozana longue vie ya ozo sala makambo okomi na 60 ans ozo sala makambo okomi na 65 ans ke lokala te dans 10 ans ozokende mais ozana na 50 ans liboso na yo 50 ans mida ozana ngo liboso na yo na modelo yo donc yo na vino li okutaka na mobali moko pepe ya bulu yeke kaka okuta na mobali ya malamu te na modèle oyo vraiment et puis ko bando ozala à l'aise te ko tambola na yo ko banga place nyoso bazokanela yo oyebite place ni bakochombeli oyebite place ni bakoko enlever mona na yo tala garçon oyo ayaka grodo muta ya théâtre mais bakate mbeli na mukongo andima kite soué na biso okoma bongo te mais au changer ba caractère na yo tala ndenge ba étalé nyonso vi na yo tout biographie na yo ndengo botama ndengo yana poto ndengo sala boye ndengo sala boye est-ce que yo na Kishasa obanda kolanda ba musicien ngai kutu na Kishasa na kansaki modèle na yo ozalaki danseuse nga na mutu na nga mida na kansaka ozalaka danseuse obanda ko bina pa wera ou bien obanda ko bina pa jibe obina quelque part ou bien yemba ou bien quoi yango na siko bango mutu ba mema na poto pona modèle okota na vie ya ba musicien il faut zalaka mutu ya bango faut zalaka mutu ya bisala na bango parce que mutu kaka ndenge kanga na zaboy nako kene okota na vie ya ba musicien na modèle nini ke na kotela donc na kutu faire attends so attends nzembo ne kuna yebi na ngati vine kuna yebi te soka bala so faire za na bana combien soki ndenge ni so pasaka âge nini na yebi kutu te bande ko na ngai vraiment na komi na nga ko chiter mais biso nyonso interpeller biso nyonso tout ba youtubers ki tetieza na tina te ata boboyi kosenga pardon koi ko inkilke yango bino te mutu boko ko ba bino na makasi te bo senga pardon non mais bo changer bo se repentir na bino ki godo eza na tina moko te ki star awa eza te na miso ya nzambe eza te sorry star de star eza Jésus Christ de Nazareth bino boza ba étoile ba star moko mituki donc nazo ba koute so balati ba lunette te ba mona bino te ba star moko mikie mais bozo ganga bon ba star minene lokwa ba Paul bazalaka ba Matthieu ba Luc oti lelo batanga bakombola bango ba Moïse so bozaki bongo na yete to nga to suka na bino wapi to nga to suka na bino wapi bande konanga
peuple congolais soki bosungi biso ba youtubers te bino mutu bokeli felo parce que mutu moko ya kokota na ye ananda na ye a se repentir mais abimisi maloba oyo des milliers de personnes bokena na bulu yeke et puis bokozala wana boko comprendre te hein mais yakena ye akena ye avandi na ye azwi mwana na ye leisi ye azoseka bino bokotikotile bambongo na ye ntango bayaka koganga nga nazoka ba 3000 ba 4000 eza bambongo démoniaque badémon moto bakotaka na bachaîne na ndenge wana oyo bayaka kotia bambongo oyo bango bazwaka ebele na bayoutube wana eza badémon na modeli kaka oyo oza mwana na nzambe okoma na bambongo abongo te baza badémon oyo bayaka kokotela bango bambongo na bachaîne wana en tout cas bino bato bofingaka bato na bayoutube basi bofinga mibali na bino wakati bandako mibali bofingaka bana na bino basi na bino bana bafinga bamama na bango bandeko bino nyonso to porte ya royaume des cieux ezali te bokokota lola te soki botiki te soki bose convertir te nalingaki naloba te mais non on doit parler tango tozopesa conseil na bato mosusu mpona nini te na biso ekwei na communauté na biso topesa conseil te à bon attendeur salut en tout cas soki likambo eza nakoya toujours na otika te eza mosala nzambe apesa biso merci à bon attendeur salut bye bye